voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouise, ils ont la même émission de la presse. La voix du peuple. Susu mbote na kombo ya ba artiste comédien nyonso na kombo ya ba famille famille et kufeli en tout cas topesi bino mbote bipai bozali koya na bino ezali esengo na moment oyo je crois que parmi nous ba robot bazate pona nini ba robot bazate biso nyonso toza ba être humain toza na souffle de vie oyo nzamba pesi biso poto se retrouver mokolo lelo wana toko remercier kaka ye nzambe mokeli na biso pona ndenge apesi yo nanga pema poto se retrouver lelo to lela elongona libota oyo ekufeli oyo ya bango ndeko tango mwana abotamaka soki aleli ezalaka esengo na biso tant tomoni aleli eza signe ya kolakisa que l'enfant est bien vivant. À l'inverse, tango biso tozolela moto azolela aleli te afandi calme ezolakisa que moto wana aza na souffle de vie. C'est le moment que nous sommes en train de vivre en ce moment. Oyo ndeko Joseph Matondo Tcheko aleli si tout le monde mokili mobimba ezala na Océanie, na Asie et Europe, Amérique bazolela oya biso grand artiste oya tiki biso azali susu na bomoité, quelqu'un qui a fait les pluies et les beaux temps, en tout cas paix à son âme là où il est et que Dieu puisse le recevoir bipai accueilli à continuer comme ça là toujours l'art à ce que ça même les anges qui sont là-bas dans l'Ikolo, dans le paradis. Au nom de la famille, au nom de tous les artistes, je m'en vais vous donner le programme d'aujourd'hui. Et aussi, oyo particulièrement, bazana ba gerbe de fleurs, bakolinga, baya ko déposer, bakende ko se faire inscrire na frère Mongali ou azana loboko nanga ya mobali. Yewana bokende komisa kombo pour que nyoso eleka na calme, eleka na ordre. Alors, je m'en vais rapidement vous donner le programme. Il y a retrait de deuil, il y a levé de deuil, il y a un déconabiso Joseph Matondo. Toko benga bato nyonso, donc de benga bino nyonso, bo enregistrer, bo se faire enregistrer pour na dépôt ya gerbe de fleurs et pas yandeko mongali ou azana loboko nanga ya mwasi. Soki tosilisi wana biso nyonso comme un seul homme, tous les artistes na kosenga na bino tokosenga na chapelle o ezakuna. Tant on la bino signe tous les artistes bipai nyonso bozali tokotelema tokende koyamba nzoto ya moyi. Et quelque temps après, il y a exhortation. Na pasteur Nabiso Mokolomalelo akoya kozwa 15 minutes, il y a exhortation. Qui il était, parcours na ezalaki ndenge nini sur le plan artistique et ailleurs, à Botama Wapi. Alors, wana tokoyi sabinongo après oraison funèbre, il y a ndeko Gladys. Nièce, il y a papa Joseph Oyatiki Biso.
Et puis ça sera le mot des artistes. Tokubenga président, il y a ANTPC, Akoya, Loba Moko. Exhortation, Yamokol Malolo, papa héritier, pasteur héritier Bizioka, Tokazali, Azoya, Yowana. Atangela biso na Job. Donc, nous exhortation na biso na Job, chapitre 14, verset 1. Bomoi na ye moko te akoki kozala éternellement na mokili, de limite ezali na moto nyonso abotami, mais bomoi na ye ezali na ntango moke na mokili, c'est-à-dire akofini kojonga na mabele esika oyo awutaki na mabele. Ndenge Nzambe asala moto na mabele na mputulu, kombo na ye ezali mpe kojonga na putulu. Nde yango nde esali ete tosangana na esika oyo tomoni moko azalaki cher kati na biso, me lokola azali moto ndenge toyoki moto nyonso azali na limite na ye. Alors ye limite na ye ekoki Nzambe asali oyo eza mokano na ye, lelo tozali kolela ye. Me liloba oyo ezali mpo na biso nde tozali na bomoi.
Ce qui est important, na biso bato, ya koyebaka tant que ozali na mokili, il faut que tu yango na makanisi na yo ozali na tamu kuse. Bomoi na yo ezali na limite, c'est-à-dire moko na moko aluka kobongisa nzela na ye. Na etamboli na ye, na bizaleli na ye, luka nyonso ezala malamu parce que ozala tamu ke ya vivre na mokili. Tango nzambe akobianga yo omona bokonzi to nkembo na nzambe. Na tina moko te ya kopesa ndeko na yo pasi to ya kosala ndeko na yo mabe parce que ndenge ye azali na limite. Mais ce qui est important, bongisa nzela na yo ejala malamu. Cadre kaya rolela parce que déranger ceux qui peut-être tout le monde peut faire vidéo un jour et pas non malgré te souhaiter ça la qui côté négocier quand on s'en ali sungi attendre comme va commander belé ou azaki négligé tout ça n'a évité par rapport à ça parce que pas si beaucoup soutenir ba tout cas ne sera pas si tôt n'attend parce que c'est comme si négocier quand azaki un peu moins négligé. En tout cas, je ne maîtrise pas tout ça. N'a pas commenté ma maman dit. Donc bino ba journaliste pour faire l'effort. Il faut aider les comédiens. Mais vous voulez seulement aujourd'hui tu es là tu es pour enterrer Tcheko. Mais vous voulez nous faire la récapitulation Makamou oh moi aussi les gars qui pour te mélanger. Mais c'est passé. Si on les a ce qu'on dit. Attends s'il te plaît. Toi tu n'es pas comédien. Les gars qui bisous sur le baron de la télévision pour Annie. Tcheko c'est notre frère. C'est notre frère et ami. Quand on ça va nous déranger. Ça va nous déranger. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes venus pour enterrer Tcheko. Et c'est tout. Babali, que son âme repose en paix. Moi, je ne peux pas la kimia. Est-ce que tu as souhaité comportement de Salam Ali sous le président qui est genre la vidéo on a ça avait mission, vous posez que vous avez mission, vous sanctionner si vous savez n'importe allez sanctionner les choses. Vous sur la que oh et le Bamari et le Bamari non. Tcheko contribuer na matanga. Tcheko ngana tu atakuti malade. Ata malade, ata na hôpital. Pour abeli a Oumeli. Moi Tcheko Lisungi na Goma. Il a contribué. Bien qu'il était à l'hôpital, mais il a contribué chez moi. Abenga penaki atina on a Airtel Money. Il y a un déni na Tché Lisungi. Si vous pouvez tout ce moment qui n'ont qu'un moment qu'on a dit, oh balobaki boye. Non, on n'a pas besoin de polémiquer autour de ça. Mais notre grand souci est zali que tout kundande on a vu et puis dans les calmes Makambosili. Déjà il y a des couacs à Wake. Famille lobby boye, bandeko ba comédien ba lobby boye, ba monsieur ba monarité. Est-ce que vous voulez amplifier encore des choses? On n'a pas besoin de tout ça. L'essentiel pour nous c'est d'enterrer notre frère dans les calmes. À que nous pouvons kimia. Voilà. Épargnez-nous des polémiques. Voilà, merci beaucoup président Geshio pour notre Tikanangayo. Je t'en prie. Et qui est comédien aussi, Négotieko, je crois que Tiki peut ban si je me trompe pas, et vous organisez nini côté wana. Comédien liboso zata kufa Tcheko. Ba comédien tout ba kufa batika bana. Voilà. Et ils ont dépendre de la volonté à tout et chacun de nous, par sa bonne foi, à Kenelam Souko, pour les Karakota la bande de soit Tcheko. Tu sais, Makamogne surtout, ils ont revenu dans le ministère social na biso. Mais biso par bonne foi, tout ça l'aime sur Makambouana, que tu crées l'aime sur après tu as la bande de biso. Tu as la société belé bato kanisa, un TPC, ba dynamique, tout ça. Merci beaucoup. Par rapport à l'association Otangi, Otangi est comédien, président, on continue la polémique. Biso to zaba lobeli ya bafan nabino. On continue la polémique. Biso to zaba lobeli ya bafan nabino. Bamba ba lobaka, biso to retourner nabino pour simple, bo éclaircir. Bati nabino retourner biso ba commenter kaka. Ba commenter kaka, est-ce que par rapport à yango on de totuna. Est-ce que par rapport à l'association Otangi président, est-ce qu'on peut dire que les orations, il y a des comédiens, il n'y a pas si. Ils n'ont pas d'argent, mon cher ami, ils ne sont pas subventionnés.
Ce sont des associations des ASBEL. Et un ASBEL ne vit que des cotisations de ses membres, des dons et des legs. Ils n'ont pas de s'occupent pas des comédiens. Les comédiens sont abandonnés à leur triste sort. Quand on a vu sur exemple, il y a ma assurance santé. Quelques comédiens qui sont assurés. Moi, personnellement, je ne suis pas assuré. Je n'ai pas assuré. Mais je suis plaintif. Moi, j'essaye de vivre. Je se laisser faire aussi pour le bilan autrement. Mais on se bat toujours avec ma AO. Ils ont revenu au gouvernement. Les jours où Mbokanabiso et qu'on soit en compte la culture, tout doit avancer. Et puis, il faut le Parlement va voter loi et un métier d'artiste pour qu'on commence à se retrouver. Au moment où on se ici, là, c'est vraiment belé. Voilà, merci beaucoup, Président Gaiso. C'est très gentil. Donc, et puis Liwani n'a pas fait. Mutazaki babolo kakabo poisson tabela bika récite kasate c'est ngom to na pas ça sakamate eza mutu moko ya mona neti liwa ya bato eza cop yem ta créer ba problème mais juste aux joie aye ba l'été zali mais justice le ki tout eza ka ya nzambe ya zela liwa ba artiste pas créer confusion ba artiste na ba famille mais juste au récupérer mutu on comprend que yem ta luka ba problème ba jour intel voilà, on fout à ma somme. Ah, moi, c'est mon bal. Ah, éviter, je te rejoins, tu es au hasard. Biso de wana na télévision. Non, kutunga pena. Après, na osala mouvement moboé Nouveau Testament. Donc comment répéter ce qu'on a kauka et pas ya ba Alain Kake makolamba. Cheko pas à mona kauka mona Beladon. Nde ayaki kokota groupe na biso. Nzambe pas ça ta na biso to bima bima. Donc par rapport à l'association auto ebi et ça na parle de la comédie. Ouais, bien sûr, assurance maladie ezali donc au moins ezali lokola deuxième fois tant to ça la année au eleki ezali lokola na ticket to renouveler ki ezali lokola deuxième année ya ko ça l'assurance maladie depuis que bandaki. Bon maintenant artiste to ebelé so bandi au répertorier vraiment artiste comédien to ça ebelé.